Mbote na bino bande ko balandi partout au misa ko na biso na Tindika télévision la chaîne idéale au mela kamino ba actualité na tango oyo esengeli bande ko balandi kimia et régner partout na mabota na bino. Un grand merci à mon boss Rifin Kisombe et longo na papikeli kasi mokolo ya lelo tozali na Yolo Sud précisément na ezo oyo wapi le coordonnateur Malushima oya kambaka une grande équipe ya bande kwa force du progrès au bazali une partie il y a section disciplinaire il y a UDPS nde mokolo ya lelo bazali koyamba mokonzi na bango to président na bango na kombo ya Rémi mokolo ya lelo bazali na esengo na nenga kosakana te po mokonzi azwa penza na liste ya ba emploi azwa na liste ya ba formation ezali lokuta te ezali penza misala ba ekopesa bango na cadre kaka ko soutenir président de la République boyebi ke tolobaki déjà to tcha mokonzi ya mboka maboko po yende vision nzamba pesi sans biso eloko ezate mais biso sengeli to accomplir mission na ye na kotia maboko pesa misala kaka nde ezalaka na yango le président Rémi mokola lelo aye ko pesa bande kwa force du progrès misala aye ko mema ba misuba kende ko tanga po mingi balobaka ke bato ide pesa batanga te aye pe lisusu ko pesa idéologie nini ya ko accompagner nango le président de la République pour na 2023 na sengi bino bolanda yango na bokebi nyonso boza pete bo s'abonner na Tindika télévision wana tout ça na les grands caméramens biyumbu ou accompagner reportage à lelo tolanda yango et puis tokutani na mikolo koya bye. Union pour la démocratie, Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Notre parti du peuple, parti de la majorité et les progrès sociaux. Notre parti du peuple, parti de la majorité, chantons UDPS, 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 debout, UDPS. UDPS, 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 20 ans, debout, combattants de l'UDPS, nous luttons pour la démocratie, et la liberté du pouvoir, qui sont les mandats du peuple, debout, combattants de l'UDPS, nous luttons pour la démocratie, la liberté du pouvoir, qui sont les mandats du peuple. Chantons UDPS, 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 20 ans, force du progrès vivant! Force du progrès vivant! Nazoyoka te, ezoyoka na pete. Quand mon modérateur azoboaka, azoganga, me voit na ye moko ezolia ya biso nyonso. Il faut bato oyo bazazinga basentir ke milulu ya force du progrès bandi. Bakoyeba ngo nde toloba na bafete ndenge bino bozozongisa. Eza boye te. Force du progrès viva! Force du progrès viva! Tokobanga to tokobangisa. Tokobanga to tokobangisa. Tokoyamba président national ya force du progrès, président Rémi
Kuni Makasongo azalaki déjà na nzela ya téléphone na cordon na biso azopesa ye suite soki asilisi conférence moko oyo aza sikoyo tokoyeba kaka ndenge tokosorganize soki tozwi information taza na nzela tokopase bino yango po tozala prêt ya korecevoir ye. Deuxièmement tolingaki tolobela likambo oyo ya bapoint tosilisaki te ti sikoyo tozokontinue kolobela yango, notamment bapoint ya bafiche d'adhésion, bafiche d'identification. Et si tu clôturas qui point on a depuis dimanche passé, n'a qu'à répondre na moi mituna ou tu par rapport il y a avantage à vous en fiche wana. Il me repère cordo tant à qui parole à expliquer. Et le regard tout posé là, va qui s'inscrire, va faire sa cotisation na bango, va déposer des photos passeport pour que toi français na niveau wana. Force du progrès, il y a base na biso et kozala présent soki kaka biso tozala ba fiche d'adhésion. Soki tozo tondi sesika oyo mais tozo koka ko respecter ba fiche d'identification te et ko pesa biso retard na makambo ebele. La lisusu moi petit commentaire par rapport il y a actualité où le président a pesaki biso dimanche passé na o etali idéologie, origine, il y a IDPS. Quand on a des paroles, on a ici, on a continuer pour nous informer. On a des IDPS, on combat IDPS pour que les lots IDPS ils ont cordon à cause de parole, à cause de actualité politique et puis origine. Il y a IDPS. Mais avant de commencer à point, on a repéré ça peu maloba et pas ya baninga mususu pour na situer telle actualité. Il y a IDPS dans le pays. Mais avant de commencer à point, on a l'inga qui n'a le belelo comme très important pour na bola mon abisso. Il faut pas sentir que tout ça présentable. Les abonnés, c'est que les macaques sont peut-être d'abord pour la mission Mogo. Force du progrès viva! Force du progrès viva! Donc on va maintenant te rouler ça. Président Titi. Merci beaucoup pour l'attention à Bino. Nous sommes sûrs que dans le moment où tu commis, et ça, on va l'actualité. C'est parce que tu poni na kati ya base force du progrès ils ont comme chargé de discipline. Mosala na yo ezani ni coach. Réunion na biso banaka 15h juste. Il faut y avoir 15h autant la banane bazou à retard. Progrès vivant. Force du progrès vivant. Obangi sato biso to komanga. Bon boy balobi likambo discipline. Toto ça pour la discipline. Discipline esengeli pour la tous les baïké. Baï bazali awa. Vous ont représenté l'issue à chef de l'État. Et dès que président la biso Manouchika, l'homme de discipline, Titoukati Bende, Piné à train. Force du progrès, vivant! Ok. Vous mettez la faute sur vous. Sengo mingi nandenge tokutani parce que soki totali bato babandaka IDPS bazalaka 13 sima to tokonte awa toleki 13 toza ebele mais la seule différence est que okosenti na milieu ya IDPS ezali milieu oyo bangonde basali lutte wana ezali contre système oyo toza kobenga système dictatorial oyo tofandelaka na mboka oyo yango wana lutte wana ezali lutte ya non armé ya monduki te
mais lutte wana informé bato mayele ezana bato bakanga te, mais ntango se retrouve na UDPS bato wana bakomi na sens ya kocomprendre makambo oyo ezali même na niveau ya esprit bakomi kocomprendre yango wana na lolenge tosali lutte wana tosali yango na étape misato. Étape ya liboso ezalaki lutte avec les leaders Maximo Etienne Tshisekedi wa Mulumba de heureuse mémoire. Na ntango ya mibale tokoti na conquête ya pouvoir wana deuxième étape. Deuxième étape ezali conquête ya pouvoir. Conquête ya pouvoir Etienne Tshisekedi abandi yango, mais président à l'UDPS aye kokoma son excellence Félix Antoine Tshisekedi. Donc yemto amemi biso na conquête du pouvoir, titre du pouvoir. Siko étape ya misato toza nango ezali pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Eloko ya kokamwa ezali bapère fondateur na biso bande koloba l'UDPS vaincra. Et eloko wana ekokopesa te l'UDPS finalement a vaincu. Donc tolongi na conviction ndenge na ndaka nzambe bazali kolonga na foi. Bato ya foi baza na ya kozela elaka na bango, mais biso tozalaki na conviction après 37 ans eloko wana ekokisami pouvoir etwami. Tant que du pouvoir lokola tobanda kobundisa système esengelaki na biso mpona kotraverse système ezalaka période ya transition kabola yango il faut kosepare yango wana ezali depuis nzambe mabe na malamu ekolaka esika moko te baseparaka yango wana esengelaki akende dans l'ombre na période ya séparation oyo bato mingi bayebaki te. Période wana ezwaki biso 2 ans. Après 2 ans to défaire système dictatorial oyo baninga na biso bazali koreprésente to défaire yango. Et écoutez biso 3 ans. Troisième année, donc une année oyo esengelaki etuka ya sika, c'est-à-dire union sacrée. Il fallait payer ça la marche, pas transiter. Quand on est après une année, le lingue n'a pas besoin de gagner. Il y a moins que ça dit 3 ans. De l'autre côté, le manaseuil, on est de l'autre ma Congo, la émergence. Là, pour rappeler, na biso, na katia UDPS, la lutte na biso, et persi biso, ba héros mi balé. Héros ya liboso, ezali, Etienne Tshisekedi ya Mulumba, oyo azali père ya démocratie. Donc démocratie, ezali axe oyo, soko sangisha on a droit, na état de droit, yango ne mera développement. Donc père ya démocratie, azali ya kata UDPS. Père ya état de droit. Donc on a misala mo après. Père ya état de droit, son excellence Monsieur le chef de l'État, Etienne Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors, yende père ya état de droit, oyo tokomona misala na ngoto epusana. Na temps oyo toza na yango, to défaire système politique, mais côté économie, bangume bakangaki yango. Eloko esalaki biso mwa mpasi mokende yango wana. Mboka ezaka dirige la politique, économie ezaka na se, parce que la politique est dirigeante à l'économie. Alors, la politique de l'ONU, mais côté économie, bakal ezalaki, batouana, baslonaki partout. Bakomaka lokola bakit magique, na basource nyonso ya économie ya mboka na biso. Toza na information mosusu, que lelo oyo toza na période ya masangu. Mais Massangu, ils ont pris assez, ils ont combattu les sous. C'est-à-dire, ils ont battu les sous, bakenda kakosomba Massangu na bamboka, batu yango babana ko bombwaka yango. Yango wana to komaki na pemerie ya Massangu. Et le système oyo to ko kunda bazo ko kundisa biso na lolenge ebele. Alors, comme on va remarquer le système, on continue à dire la moussouche. Il y a un il y a un stocké quelque part, on doit la semoule. On a fait ça la rareté. Alors, côté à économie,
mais eloko epesa biso makasi ezali na nzela ya diplomatie. Kaka Frank Dion alobaka biso papa alakisaki biso nyonso politique mais côté diplomatie abombelaka mwana na ye. Effectivement président Félix azali makasi na diplomatie ezali art na ye afandi mpe mingi na poto. Lelo na diplomatie statut na biso eza likolo. La diplomatie, le nom est comme fruit nango, surtout en 2022, plutôt que en 2023. Donc on sentit fruit la diplomatie, et comme ma na émergence. L'état des droits et ça la mandaté. C'est une mission. Comme la démocratie, c'est une mission. Et ça m'a mandaté. Bateau, parce qu'indépendance, développer nango, c'est toute une mission. Il y a accomplissement. Donc, la démocratie, après 20 ans, après 30 ans, parce qu'on a 1990, mais 30 ans, la démocratie, c'est qu'il dépend de la pouvoir. Il y a la démocratie, la démocratie. Merci beaucoup, Bandeko. Vraiment, et c'est au Mingi. Force du progrès. Merci beaucoup. Je vous remercie. Ouais. Et Bekele proche Maboko Makasi, Bekele Maboko Makasi. Wana Babenga l'État. Chef de l'État Utaki Mboka Kenya. Ayaki akomi lelo. Kuna na Kenya ezalaki pona nini? Ba pays Afrique oyo ezomona eza libanda na biso ape pembeni na biso ebele bakota na encore oyo babengaka livre d'échange mpe AGOA. oyo ezali ke kofacilite po ke mboka na yo mpe mboka na yo oyo ozali omona kimia mpo omona esengo na oyo etali makambo ya livre d'échange ezala ta kolia na biso. Mokonzi ya mboka akendaki kosinye makambo wana. A partir ya lelo tokoti na livre d'échange. Livre d'échange ezali okoki kozwa biloko na yo awa. Soko ofutaki taxe soko okoti na Braza okoteka yango okofuta taxe te. Ti lelo bomonaka ba Brazzaville oyo babengi ba Angola ti bavivwaka omonaka enzala pene ezalaka te kolia ezalaka na bango eloko pamba a partir ya livre d'échange babiloko combattant na koyebisa yo force du progrès. Angola aza na entreprise ya makasi te oyo eleki baentreprise na biso. Biloko mingi batilisaka eutaka na bango na Brésil soit Portugal. Basala livre d'échange bakouta biloko wana na Brésil ekokota na Angola ekofuta taxe te. Yango wana omonaka bateka yango na bafopri bapri ya mike ya se. Biso eloko wana babloka biso na politiki ya bandeko bauti na tete ya pouvoir. Mwaye yo mwana mboka olia malamu ezala te osombelamba na pri ya se ezala te fo souffrir fo tanga kaka baniveau ya ba $10 $20 ndosombi elamba olati. Mais na Angola okozala bapeti kwanza babiye na bango ase ndeti ba 25 centimes ndozwi elamba ozwi eloko akolia. Na Brazzaville bandeko na biso ebele bazawa bayebi. Na Brazzaville soko olie 500 francs oza motema mabe. 500 francs eza eloko moko okoliango mpe 7 personnes na kati ya ndako ya biso 500 francs koliango. Donc omona ndenge oyo bandela te. Yango wana président kenda kotila biso na cope wana babengi livre d'échange. Donc tobeteli nano président Félix Maboko mosusu azoloba ke kosala nini yalembaka bavoyage te. Mais mokonzi ya mboka tout le temps azobunda mpona biso azokosala parce que peuple congolais alamuka ase retrouve na kati ya mboka na ye. Mikolo euti koleka bomonaki ndeko na biso Jean-Claude Van Damme oyo azali mwana ya Congo abotama na Likasi na Lubumbashi na 1992 adeklaraka yango na Belgique alobi aza Zaïrois. Ndenge aza wana azalaka Zaïrois mais ntango président Fati azwi pouvoir
Jean-Claude Van Damme oyo ekomi deuxième voyage na ya kita na kati ya mboka Congo peta nano maboko makasi mpona diplomatie ya Fati. Bato bamoni Jean-Claude Van Damme balobi aye kosala nini aye kaka kozwa akozweli oni ye korole na ye ezali acteur oyo atona bafilme akozwani diamata otieli wana ayebi yango te zelo soko otieli ayebi yango te mais na kati ya Jean-Claude Van Damme bino bomoni Jean-Claude Van Damme na nsima na ye boyebi te lelo aolobi yango akei kopesa sango eko baninga na ye baartere oyo batuna bafilme oyo baza na bambongo ebele baya koserversir na kati ya Kongo eza esengo te esengo te me Congolais azokomprendre te Fati Beto aza na mposa bato baya na mboka batonga Kongo etombwama po parceke biloko oyo biso tokoki kobenefise na kati ya mboka esi ekufa kala itepe sasi FIFA pasi lipoge FIFA wana kombata po tosepela na chef de l'État lelo oyo bandeko oyo tozotravaye na bango po boyebaka yango eza chef de l'État te ezali bayini ya mboka Congo bandeko wana oyo tokaboli na bango pouvoir oyo tosali na bango na union sacrée toyalaki na coalition bango bayaki mpo baneutralize pouvoir oyo mais na force na mayele mpe na politike ya Fati Beto akweisi bango lelo oyo tosali union sacrée wana meme kaka bato wana yango wana bomoni bakopesa motu oyo mbongo osala boye mpo na peuple ye akomi kombrie lelo nde tubomoni problème ya ministre économie balongoli ye parce que adetourne mbongo na bonane afale tolia bathomson oyo bosengaki na mokonzi ya mboka pa asengi na conseil des ministres toso basololi yango badebloke mbongo bapesi ministre économie zwa biloko na midi ye na peuple congolais balia mais fala pesa bana mboka ake kopesa yango bendie bateka bapesaka ye ba 10%. yango wana bomonaki na assemblée nationale bakweisi ye mpo na procès wana mais kala mingi te bomona ye ige bakosala ye biti mpe justice ekoya kokanga ye force du progrès FIFA ebele ezali me ta eza moke kala te président Rémi azoya na bandeko toyamba bango me tozokotisa président na biso Malujinga etelemi toyamba président na biso Malujinga na bokasi nyonso longwa na nzela tolamuka tofungola voi tozoyamba mokonzi na biso oyo azobundela biso likolo lobingana tokoseretrouve ta mosusu wando otepeka wa loboko awa na yo longwa na nzela longola voi olongwa na nzela bango kuna bazokima Bamodie bazokima bamokuna bazobanga obayiba kibongo bazokima babomaki pepe bazobanga FIFA force du progrès viva tokobangisa maboko mpona bino moko na remercier bino ensemble mingi ya koloba ezali te nasepeli na présence na bino kati na lisanga na mayangani lolenge botiki baengagement na bino na baoccupation mosusu oyo bato bazalaka nango boye mpo tosangana awa na force du progrès oyo babengi la force de résistance. Il y a IDPS, parti au pouvoir. Na zali pe ko remercier effectif, il y a membre, il y a bureau. Na boyike ndenge bafandi awa. Na boyende lelo tokoza mingi ya kolobate. Na yoki
bosi boyoki oyo motu ya makasi awa ngai na kotelema mpona makambo oyo nakoloba ntango na ntango oyo ezali makambo ya monde d'intérêt. C'est ça la politique. Maboko mpona yango alobi lesa mpunda alesa lesa mpunda alesa yo alobi univers politique eza na 4 caractéristiques, c'est-à-dire eza na biteni mine ya liboso ezali monde d'intérêt, monde magique et ya mine monde compétitif. Parce que dans le monde aléatoire, tes ennemis d'hier bakoki mpe kokoma baallie na yo ya lelo. Dans le monde magique, c'est-à-dire motu moko oloba eloko moko lokola hérésie politique. Alobi eloko moko abi tout s'arrête à minute. Alobi bato ya mikuse bakolamuka. Ndenge ndeko na biso ya Russie alobi awa alobi de Satan te. Il faut comprendre que Ayezali ba épouvantail. Oh, Yazali Kobangisa Nango Mokili. Car la minute a frappé par les États-Unis d'Amérique. Dans le pays à monde. Azali contre le système. Il y a Olongo na Lupango na yo. Aucun na Lupango ya Fazer. Pour yo leki makasi. Ozuna mwasi ya Fazer. Otiena zemi. Obotibana. Obukindaku. De biloko. Président Arisi Azosala. Monde Ekoboya. Côté les médaillés, humilié. Alors, dans le monde d'intérêt, on n'accompagne personne, on s'accompagne tous. On accompagne à Moutouté, tout ça, on s'accompagne à Bissonio, Nyonso. Dès qu'on a tout l'amour et pas une azaï compète à cette mythologie, tout l'amour qui n'a pas pour la colombaté. IDPS, et le qui tenait bon compte, l'IDPS vaincra, l'IDPS a vaincu, la force du pouvoir. Non, la force du progrès. Deuxième structure informelle, il y a appui au parti. Oh, Etienne Tshisekedi Wamulumba, paix à son âme, les défunts de la bonne mémoire. Alobaki, Alobi A, en 2004. Abi, ça c'est la force du progrès. A baptisé structure, aux aïkos, ça la résistance. Non, ma milice, il y a un régime passé. Na kati ya force du progrès, quand on a eu pouvoir, tu as mis la force du pouvoir. Il y a un site Nabino, et ça un site moko stratégique, oh Tolobi, la site la force du pouvoir. La force du pouvoir. Tu as la force du progrès, quand tu as progressé pour ton pouvoir. Bon, les autres, quand tu as le pouvoir dans ma boue, et Sengeli t'ont contemplé le pouvoir. Tu as exercé en gros. Mais tu contempler en côté le Miss Aquarium. Oh, Balia Kate, Boete. Tu contempler le pouvoir, il y a IDPST, le Miss Aquarium. Voilà pourquoi l'homme n'a coupé sur Boete. Et ça dit exploitation de l'homme par l'homme. Exploitation de l'homme par l'homme. Mais quand Tolobina, secrétaire général Kabouya, Augustin. Tolobina, président CDP. Tolobina, président SEP. Pour Yango Ezali Triovera. Pouvoir haut, Ezali Lango Mikolo, la partie, on appelle ça la Triovera. Ensemble, il y a CDP, na CEP, na secrétaire général Augustin Kabouya, et Zali Triovera, c'est-à-dire au directoire. Directoire rwandais, Zali Kotambusa parti. Kalamingite, et Sengeli Tole Kato Tuna na Kabouya, to directoire na Mobimba. On a l'impression que ça a fonctionné depuis le départ à Kaboum. Il faut, même, ça dit, Tozali Wapi, Tokomi Wapi, Tozali Okedewa. Finance et à partir de ça, le a bloqué quelque part. La bonne total, mais ça qui m'a dit que, biso du progrès, Toloba Kina, secrétaire général, c'est lui qui gère le parti au quotidien. Que Bantroa Nabiso et c'est Gelito Monago. Dès la bonne essuie, qui vient, le ministère Nabiso, n'a pas ouverture Nabiso. Bazong ici, on a Maboko, il y a président Rémi Kouni. Oui, Azali, président national.
kala mingi te kota ekokita na kati ya basite moko ya 10 progrès pour 10 progrès va se retrouver tant balobi les peuples d'abord c'est les 10 progrès d'abord les combattants d'abord pour bango de baptisser tozalaki ko bama banga na bala biso nde batubundaki bino ba obuye ulandi biso muzapa to asikate odimi to tambola biso na bino elo eza lokola bakamati mambimbi na te na soda moko ya molongo to likili moko songolo aye kokota na kati ya mampinga bakokokole moto bafandisi wana boye nsima mikolo tuku misato balatisi mwa teni bapesi mwa boti bapesi mwa bezas bapesi mwa gamel soki abimi na site akomi mpe mwa lolendo me yebaki azali soda ata azali likili na yo te azali aboyo mpe loko oye oza soda moto abangisa yo te. Force du progrès, viva! Force du progrès, viva! Tokobanga ou bien Tokobangisa. Ils sont des Tokobangisa. Soda moke azalakate, soda mnene azalakate. Boza mampinga ya fati. Minonde lisu ya fa. Kozala lisu ya fati dans les néantés. Kozala lisu ya fati na ba 2000. Kozala lisu ya fati. Lesa mbunda lesa. Ondenge bozali wana tokoki kotelema awa tolobi ke tokei sikoyo epai ya ministre Sama Lokonde ya mboka totuna ye mboka ezotambola ndenge nini tala badroit na bino na badépart na bino na démocratie tokoki kolamuka awa tokoki kotuna Gentili Ngobila pourquoi ville eza assaini te pourquoi ville eza gouverné te boye te bino bozali lisu ya Congo bokotala Congo mobimba mpe bokotala bakontinue sur yambo mpona koyebisa la fa maboko mpona bino siona force du progrès bozali la force de résistance contre toute menace ya barégime passé contre tout individu oyo bazali kolinga kobebisa réputation ya président de la république Fachi Beton oyo bazali kotia ye babaton sous les roues oyo baza na mposa à répondre na baspiration ya peuple congolais te mais tokorépondre baspiration ya peuple toleve uta tokenda bango kino na suka mpe tokobwaka bango tokofandisa masolo tokorépondre na peuple oyo ye nde aponaki biso peuple oyo nde tobundeli 37 ans ya pyramide renversée na Etienne Tshisekedi wa Mulumba mpo peuple oyo akoka koretrouver réellement na temps na ye aza na liberté d'expression aza na liberté d'opinion tocréer les classes moyennes na boyende na bokuse totelemaki liboso ya Augustin Kabuya nazali korepeta ngo lisusu mpona koloba ke par na biso epesami sikoyo ndenge tofandi awa luka ozala en ordre force pour viva nazoka bino te bamiso bolala awa boya kolala te soki eza esika kolala vraiment luka okende na loisir ata na kapela force pour viva chamatoi eza ekwaki ete tuta makolo suka nango mwa 2003 te awa topesa valeur ya bomoto moto azala moto azala mosala azala classe moyenne ayeba korefandike badroit na ye vis-à-vis ya l'état to ya soldat to ya policier to ya magistrat to ya avocat maboko mpona bino oyo ezali temple ya démocratie na nkolo ntango okoti na eglise na nkolo zala en connivence na pasteur mpo ozwa onction nguya na molimo mosantu ekitela yo awa nguya ya siona ekita bomela siona pinetre sengukudi bende aki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  mon peuple site ya la force du pouvoir yende akambaka mingi bamama ye azali moko ya cadre na biso na bureau na biso kombo na ye mama Miriam obetela ye maboko ye moko azali wana lokola témoin akoki koyebisa bino lolenge ezalaki merci force du progrès viva bon eloko nakosenga na bino nde motu na motu aprendre conscience osala koluka kozwa carte
Oh, biso beto kena ina biso. Ozo kaka tuana. Okomi kuna de offre wana esalemi. Ba mo ba yebisi biso to koma liste 5 personnes. To komi liste 5 personnes to kotisi mkolongo. Ba tozozela awa nde bapesa biso matricule na place nini tokosala. Eloko na osenga na ko exhorter bino. Mutu na mutu prendre conscience pour na azwa carte. Eza na ngoka 10 000 francs. C'est que au total c'est 15 000 francs. On m'a mis OK na Hollandi président a comme mayo kuna. Comme ça OK de kuna bokomi kuna mukoloana peut-être offre na bino pende mukoloana. Eza na ngo esale maki ndenge wana. Est-ce qu'on comprend? Donc, on se dit que le 11e mari. Donc, il y a des c'est le RINI 22h, 23h. Donc, on a dit Safari Beach. 500 000 personnes dans Safari Beach. On a dit, on a 4 mineurs et parti. Beaucoup la Kayamboka est bandit. Si 1h du matin, 2h du matin, quelque chose est allé et Panzami, n'est-ce pas Kaka? Ceux qui ont qui vont entrer à 2h du matin ont raté. Donc, politique, ils ont problème, il y a présence physique. On dit que maman a lobby. Bakei Kakapona qu'on se fait capturer. Mais automatiquement, on va coûter une offre. Bapesi, Bakombo, Bazo, c'est la base de ma matricule, la bango, ça va pas une la fonction publique pour travailler. Donc, c'est-à-dire, et ça pour avoir intérêt et belé. Et ça pour la sécurité, quand vous allez faire du progrès, c'est que vous allez lire sur mon compte. Vous dites ce qui va ressortir. Au magistrat, au avocat, au général, au colonel, au ministre, vous allez lire sur mon compte. Vous allez sur mon compte. T'as là exemple, monsieur. À côté de ça, élément beaucoup. Afandi et Paï à Salara Moussala, et ça c'est la police. La victoire, au Yébi na foyer. La police va à la Gana, Kamatani Naye, passe sur la Kaka drapeau, Malo Molayola pour Baho Lazaba dans la Boka, Patina Biloko Naye. Azalia, Baho Matamboli Naye, Bayebi. Si ma repense à Biloko, on a un drapeau, et Bengi Boutou. Je suis ministre de l'Intérieur. Je suis Sylvano Kassongo, général, mon conseiller Matunga à vie. Et je suis Carl Lewis, mon conseiller district à Kalam. Carl Lewis, c'est quoi, c'est le pas major. Solution et monana. Alors, tout le monde a aussi mis ça dans la Kenya. Il y a une chose qui est dans Soda Wana. Et zongi sami na lombango po ngai nazalaki te lokola akendeki mpe kaka makambo ya carte abengi kaka kuna na état major babengi OPJ. Est-ce que baolanda ngai? Est-ce que baolanda ngai? namoi nasuka kuna boa distrait, nasuka kuna boza distrait. okoki kopose baquestion, okoyeba te ntina nini ozoyela awa. Pourquoi la Québec s'enregistrer puis que c'est capturé. Azaki na ngati azaki na bakonzi ya parti. Asali makambo so basilisi azongi na esika na ye ake kokuta soda wana policier wana. Na kombo ya na Patricia. Ajida moko boye na social ya Zarkata. Abuki mesa na ye apati ba whisky na ye apati biloko na ye. Alors oui, on s'en est le côté du progrès d'une IDPSD. Tant que Kamati Molungue, si ma basinga kobeta, état-major, l'absence d'un cordon dans la lité, mais à un élément dans la il y a site dans la, et le corps a reconnu officiellement. Kuna état-major, la bégi OPJ a force du progrès, a sali descendre sur le terrain. Basali descend sur le terrain, dans Botokati. Bon, il y a la service de sécurité. Il y a la délégation, il y a le président. Oh,
mame, lelelele. Oh mame, lelelele. Oh mame, lelelele. Parti des doigts et des tas de doigts. Au soleil là, peuple congolais, policier, n'abassodae. Fatiaka et Tetonga Temo et Baïdi Bindi Fati. Oh le Moinezela, Félissa Kota, Chimbadekele. Le Félissa Kota, Chimbadekele. Barokuna Bazoma, oh Barokuna Bazoma, oh Barokuna Bazoma. Force du progrès viva! Force du progrès viva! Tokobanga to tokobangisa! Tokobanga to tokobangisa! Alors tobeta maboko makasi mpona ribo ya koloba eza mingi te ndenge tolobaki na ebandeli ya milulu na biso tokoyamba président national Rémi Koumina Kasongo mais azwi empêchement à considérer base na biso atindi délégation tosengi na bango batelema. Merci beaucoup Mofandi. Parole à moko na bango mais tokozongisa liloba epa ya Cordon Évariste Malutika le fondeur du pouvoir ya base Yolo Ezo on a accorder bango parole. Ce qui prouve à suffisance que yom tokos ozoko makambo ba aventure tika parce que bomoni sérieux bato tozana bango eza bato bavanda na président ndenge biso tovanda na Cordon Malutika eza boete tout la simplicité parce que o eza na kati eleki ozomona eza boete tobengi Cordon Malutika pona ko accorder parole na délégation ya président national Koumina. Force du progrès viva. Force du progrès viva. Tokobanga tokobangisa. Tolobaki ke mokolo lelo tokoyamba président national ya structure oyo babengi la force du progrès. Structure informelle appui au parti, la force de résistance aux alliés créée en 2004, baptisé en 2004, dans Combo Etienne Tshisekedi Wamulumba, les défunts de la bonne mémoire, paix à son âme. Nabo a eu empêchement. Dans la conférence Kili, quand on a rebondé la Ligue des jeunes, on a rebondé la Aïké et la force du progrès. À la conférence Kili n'a pas à une délégation d'ailleurs au Bomoni Baye Awa pour honorer assemblée au Yé à la Kaki qui a koya comme on a bango pour bino pour ça ba cahier de charge d'avino ma desiderata na ma proposition au Bozana Kati il y a 6 nabiso il y a la force du pouvoir base ISO et pas il y a président Rémi Koumina. La première, on va reprendre sa parole à la délégation. Le directeur et le cabinet du CAB, il y a le président Rémi Koumina. Parole. On a honneur d'aller botter les mains. Merci, monsieur le député. À vous la parole. Merci beaucoup, Cordon, pour la parole. Force du progrès viva. Force du progrès viva. Force du progrès viva. Et toi, c'est recorruption, le peuple d'abord, des boulonnats, Big Rouge, Binette, c'est le coup de Ça m'a bélé. Bon, Dorozon de la Mona Souka. Force du progrès viva. Force du progrès viva. Force du progrès viva.
Il fallait s'excuser d'abord pour un retard aujourd'hui. Président Ajouma contre-temps vraiment ya moulaï alingaka ya tina soukame possibilité et pessamité donc na transmettre bino excuse ya président abina mebela bino pour l'absence na ye na mkola lelo yango wana quand même a délégué ngai soki bomoni ngai bomoni mbala moko président donc na transmettre ye excuse na bon continuer encore sa idéologie na mboka de liboso soki toza awa biso nyonso ezaka mpona mutu se nani bati béton oyo balobaka que le béton est bien armé ye wana donc nakosolola mwa moke ekuna suka nakotikela ta nakotikela assemblée 1 2 3 questions epuis tokotala ndenge tokorépondre nango mpona molili deja bandokota na point liboso d'abord nakoleka rapidement nayebi ke bamisusu namoni quand même bailongi familier déjà namonaka kuna na quartier général nayebi ke bamisusu deja basalisa identification eza bongo ti awa nani no asalisa identification te bopose ebele mais na suki ya bopose baquestion boyebisa ngai kuna nani bosalisa identification te boyeba ke identification eza nabongisa micro boyeba ke identification eza mpona bien na bino nano bino moko et permettre biso toyeba nombre nini tozali effectivement na kati ya mouvement force du progrès identification eza mbela mokonzi ya mboka ye moko numéro 1 asengai biso tosala abi bozonga bosidentifie boyebana nani aza nani nani azalaka wapi ebongo nde bokosunga ngai mpona tomema kongo ekende liboso boyebi ete force du progrès na UDPS eza nini tobenga yango œil nini œil du parti na parti œil du Congo mpona mboka mobimba voilà donc esika nyonso bokutani bozala d'abord baexemple mpona force du progrès force du progrès idéologie nango eza désordre te parce que tozozwa mpe bamessage ebele concernant comportement ya bayike na biso na badifférents sites oyo eza à travers la capitale donc bozala notre exemple mpona fati beton ye moko force du progrès eza nanu discipline eza discipline epuis idéologie ya parti idéologie ya Etienne Tshisekedi donc na kati ya discipline wana nde tokende liboso nde président konyima alobaka soki boye réunion chaque jour alobaka abe eza ane ya nini ya bénédiction donc bozalaki diba te parce que ozalaki diba a raté train déjà ebande kopusa train ezopusana déjà bozala connecté bozalaka diba te boyaka mingi mpe na état marché bozalaka kaka baréunion na bino hebdomadaire ya dimanche te lundi, mardi, mercredi, vous se rendra après la quartier générale, vous avez au courant de la semaine. Gordon, Evariste Tayar Anaye. Mais vous avez une charge sur la tête. Force du progrès, ça pour la vie non nyos. Vous avez un état-major, quartier général, pour la beaucoup de contact et d'informations. Vous avez un rappel de commissaire, après l'identification, il y a une discipline selon la constante aux Oyoka. Il y a un comportement, ça peut être un exemple pour la chef de l'État, pour la partie de la BISO UDPS. Toujours aussi, le message est belé. Parce que belé, le président Azo qui peut bangoter. Marbezo, les quartiers général, mais la cité des Okoma et Toyoki. Président Azam peut m'emmener la saline à Yoki. À Lobi, à Kosepeli Sabino. Il y a maintenant toujours une résolution pour lui. Nous avons un cordon à nommer un attaché au quartier général. Ça veut dire quoi? Donc, nous avons nommé Awa. Nous allons tout le jour en contact dans le quartier général, dans Kamalondo, pour aller à la ce qui est le retour de Koti, après il faut ça la Nini et Kota. Donc, dans la site Nyonso, toujours.
il y a des sites nyonso tokotya baattaché ya bongo mpona bazala en contact mpenza na makambo eleka na kamalondo mpona kuna makambo eyaka kaka boye ofanda kaka boye faci babengi okotinda boye bino sikoyo boza ya information te okokota ndenge nini yango nabi ke bolingaka mpe bokotaka kamalondo très souvent malgré moto tokosenga coordonnateur azala en permanence en contact na biso. Selon l'actualité politique, oui, makambo ezoleka na mikolo yo nyonso sur tribalisme, makambo ezoleka na katanga na ozala vraiment kokota na mozindo te. Mais boye parce que awa na mboka mulu bazalaka te muswahili aza te nani lisusu Congo aza te, Mungala aza te, biso nyonso toza bakongolais. Oyo mpenza nalobaka je suis fier d'être congolais. C'est pas que nous sommes colonie. Bon répondaka bango nga naza congolais, naza ekolo te. Eza bongo nde tokozala ensemble. Parce que na babijo na biso nyonso, il faut transmettre le message wana. Il faut tolongola vraiment tribalisme pour bandi kopanza mpenza mboka. Et puis ezoaffaiblir pouvoir ya chef de l'État. Donc somme teyeli bino makanisi ya tribalisme. Mais ma carrière bandité, vous avez dit nzela, peu importe ekolo, nous allons nous faire un mboka moko tout ça va congolais. Vous me mettez la norme à beaucoup. Et puis, on a abordé le sujet à Souka. Maintenant, on a une question encore. On a un problème sur ma papa. Quand on a autant pour ce mouvement de Néni. Du progrès, viva! La force du progrès, viva! Chers combattants, il y a Baïké, la zone, c'est bien que Toza Liboso, il y a un PA héros. Aza héros, pourquoi? Dans ma idéologie, dans ma détermination, il y a un sali de l'eau, il y a force, il y a Ezo. Ngai moko kutu na bana ko décourager na moi bitumba o tolekaki na ngawa ta muto zalaki boso na oyo tozobenga kaka antenne na biso oyo ya parlement debout tozwaki bakomba ebele na ebandeli mpo bacomprendre biso etake bana ya quartier bahabita ya secteur oyo mais après idéologie ya président ebele bayaki kocomprendre mpe mbili bakoki koattache na biso après bitumba oyo nde tozwaki awa ya menace na kozala mokuse ya baadversaire na biso ya oyo ya politike oyo bamanifestaki awa président azalaki détermina bino nao loko tomoni ke na parti batali biso te bakipe biso te paya bao baza kokamba biso il faut tozuka organe moko mpe ya appui oyo mpe ezaka ya même idéologie ya parti mpo basoutenir biso tokende liboso yango moni atiaki motu lelo oyo bomoni bambuma mpe ezokokontinue kokola yango nayebi biso ke en tout cas tosimba ye bana maboko boye avec baconseil na lisanga na biso nyonso tu tosangana bomoko nde tokokende liboso ça marche très bien. Maman, maman, vous maîtrisez Penza dans le slogan bien dit, mais bon, j'attends, hein. Vous voyez, bah, mon Penza qui toque comme hein. Bon, quand mon Penza là, mon coup. Et puis, bon, quand on appelle hymne du parti, hein, cordon. Il faut vraiment bailler que la hymne du parti, c'est très important. Dans le slogan, la biso, voilà. Donc, comme ça, beaucoup de gens fatiguent, mais toi, si fatigues, toi, là, du progrès. Et là, on se retourne à Yobonini. Maintenant, force du progrès viva. Tout n'a pas tout à l'année. Soit tu vas regarder ici que par exemple du progrès, on va dire tout n'a rien voilà. Il y a mon frère aider on a beaucoup. Ce qu'on y a au top, ouais, ça décale beaucoup il y a 100 jours. Donc vous y qu'on a mon penza malam beaucoup quand on est là na mutu. Donc on va passer parole à Sisi Awa et puis on va passer parole au représentant il y a président et puis on va 2-3 questions à l'assemblée totale à n'engue pour répondre puis toi il va dire nini. Site na bino mouvement na bino photo et que ne liboso. Merci. Force du progrès vivant. Force du progrès vivant. Force du progrès vivant. Le peuple d'abord, le gouvernement, Fatibeka, Siona, Biki Rouge, Binetre, Tchèque, Akiki. Je pense que
napesi bino d'abord bambote ebele na remercier bino biso tozali awa toza un collaborateur il y a président national Rémi Kounima. Quand tozali awa bomona directement président Rémi Kounima. Andeko na ngai ya basi ya mibali. Nana kendaka directement tout droit au but. Oza parti au pouvoir. Eloko abanga eza ate eloko foto lo ba vérité. Tant boye awa boyebi ke gâteau eza na maboko na biso. Foto kabola gâteau wana eza na une seule condition. Et au sein de la bino, avant de faire sa bino gâteau, Cordo Zalia, amema bino, il ne faut s'identifier dans l'état-major pour bénéficier d'un gâteau. Si, gâteau ça déjà prêt. Na profiter, na yango, na ebisa bino non offre à liboso to kopé sa bino, eza ke soki mutu aza na kosa akota formation na INPP, liste bozala et vous circuler atia kombo na yango ngana profiter na ebisa bino baike baike awa ndenge ezali awa bakomi deja na parti au pouvoir eloko akobangisa ezalaka te biso nde tobangisaka biso babangisa deuxième offre, on a le président Rémi, Cordon. Je pense que Cordon va travailler mini. Et ça, est-ce que vous avez vu le logo de autodidacte? Ah, tellement autodidacte, c'est la zone. Diplôme d'État. S'il vous plaît, alors que le moment est important. Quand on a appris ça, à côté, comme autodidacte. Pardon. Président Isinaï doit apprendre ça 5 membres. On va côté autodidacte, on va foutre à minerval T, on va foutre à nous la participation examen d'État. Voiture est au charge. Voiture est au charge. Et toi, nayebi bino tozongaka malonde à travers papa. Comment nayenga? Ok, Cordo azali awa biso tozali wana po tokengela pouvoir ya mokonzi ya mboka. Donc ezosenga biso tokobanga baservice nini? Service à renseignement. On a service à renseignement kosenga biso boye bayike eloko kobanga eza te. Ezosenga biso bayike tozali awa tokota ani anade tokota ani anade on a kokota kuna efoleka wapi? Kamalondo identifié. Nous avons offre Zali. Chance de notre inauguration à Zitio. Donc on fait ça, Cordo va quota. Mais va quota, on a Cordo va faire ça, Baïkio, Bazalia, après ça, bande côté famille. On va y gagner des binots, Bazalia, Force du programme vivant! Force du programme vivant! Force du programme vivant! État de droit, c'est le peuple d'abord, le gouvernement, Fatimeta, Siona, Big Rouge, Binétre, Tchakou Libéré, donc, président Tilaki biso mission que bisabino que offre yango wana alobi ke ba maman président Rémi bisinga boye moi de la femme eleki mais ya tiki bino te
toza na posa ya des protocoles awa na site ya yolo ezo ndenge ezala na boya kopesa cordon des personnes mais à une seule condition bolimbisa eza biso te so basengi présent babipesa biso des personnes boye na bo basengi biso mutu wana azala na maîtrise ya langue française o basengi yango wana azala langue française donc azala na maîtrise ya langue française azala pe na diplôme d'état wana offre yango wana topesi bino wana aza na critère wana kaka mpona bamama de 4 heures est ce que nde tozali ya bachauffeur baza chauffeur azala mais tozala na bapermis de conduire permis de conduite soki oza nango soki oza permis de conduite wana tozalaka na posa mutu moko oleki kota cordon osidentifie cordon naoloba wana donc tozalaki na baréunion moko très stratégique à ce qui concerne d'abord les partis et les mouvements oyo biso baautorité toza nango parce que dans quelques jours toza na rencontre efotokutana na sio na tobengaki esusu président de la république te tomabenge sio na faci beton donc fotokutana ye tolobela topesa ye kaye de charge mpona bayike na biso ngai mama présidente ya bamama na ezo Miriam Kabongo ngongo eza ya kokufa naza na problème ya mongongo te na question na ngai liboso eza kaka conseil na bamama toyokaki ke ifalai tosala sorti na président mais awa bolobi toyoki bolobi yango te nde nalingi nayeba eske ezali ou bien eza te ya mibale ezali demande talaka nde bato bavandi bayeba botoli biso bakiti toyebi te soki ifo tosala ndenge nini tozosenga soki président akoki kotala biso na kote ya bakiti mpo toza nango te tosengaka talaka mama wana ye na impolitesse kutu apesaki bato nyonso wana bakiti te fale meme amiadrese na moto apesaki yayembamo botelema na bakiti popesanga bakiti c'est vraiment honteux tosengi soki président akoki kosalisa biso mpona bakiti merci. Merci beaucoup maman Meya, maman présidente et à ma maman Mireille. Merci pour la question. Une question qui est sortie, il fallait poster à la présidence qui est annulé ou pas. L'invité ceux qui osent en contact, on a maman Biki, responsable, il y a ma maman nuance à force sur progrès. Oui, hein. Pour l'invité Moutounani a fait ça qui est annulé, mais ça simplement reporter Mouké pour notre mouvement. Pour la sortie, pour le événement, on a annulé un moté. Le mois de mars est décidé déjà, mais généralement, le 15 avril, clôture, il y a le mois de la femme. Et puis le mois de la femme, pour le mois de mars, c'est toute l'année qu'on célèbre pour la femme, parce que donc c'est pas annulé, c'est juste repousser Mouké pour permettre l'organisation qui tombe au côté. Voilà. Donc on sait que quand juste en contact avec maman Miki, oui, comment est-ce que maman va évoluer. Il faut faire toute partie, normalement il faut faire partie de l'organisation pour nous représenter de maman la site, il y a eu le ISO. La deuxième question concernant Kiti, voilà, Penza et ça, tout n'a pas fait ça, il n'y a pas si, il a raison, il a Sony, il a battu les missiles, il en pleine réunion avec Kiti. Bon, on a président. Il y a haut représentant, il y a au Sénat, on a président Rémi. Total à combien Toko disposé il y a Kiti et permettre de nos pays réunis se tenir correctement. Que site est ébélé. Donc, besoin de tout au fur et à mesure. Quand il y a l'eau petit à petit, selon les makoki et les Samila. Mais Kiti Penza est important et on peut permettre de nos. Il y a 5, il y a 10, il y a 20, il y a une réunion et se tenir. Donc, côté Wana Penza, la première maman, pour la réponse, c'est pas cordon, même si au courant la semaine, il y a une pour résoudre.
Merci. moko tomonaka so tovandi bapolisiere bayeba menase biso kade baye menase biso soki nayeba na yo ngai na fiche na ngai oyo kena dipoke social bamenasera so polisiere wana sera mabe so nabengi yo oyaponde ngai. Merci ndeko mpona motuna na yo naye bana osala mosala nini mpona baya omenasaka yo ere nyonso Vous devez quand même passer la vidéo. Tout le monde Congo, tout le Sibas. Le Sibas doit avoir charge. La charge doit avoir une mission de beaucoup de travail. Pour ça, moi, je vais te cacher. D'habitude, il y a des il y a beau à vie drapeau, à vie drapeau, ici à Kamba. Autre pas dans le autre baillé. Drapeau IDPS à Tundiango. Na tono baboye ya watere bakanga yo yeba sabobo yo sino base to bibiloko nyoto ayibi sana pona likeli ebito ka so next year simi na njoki aya demi siko sona bengi yo tele kozana ba wole banani la ko éclairer l'autre moko dans le côté balobaka la force reste à la loi donc l'état de mokonzi ya nyonso. Mais l'État peut avoir un devoir envers la population. Ceux qui policiers aillent pour l'Isayo et que ça une infraction mon côté. Vous avez le droit à revendiquer. Tout à bongo, à tout le monde dans sac à y à boucher l'autre alors que Bino, vous allez de l'autre côté. Bengangaï, donc maïe place va même de l'autre. Et puis, là, il y a un petit drapeau partout. Commis à la de la situation, Gaï, dans sa équipe de santé, mais état-major, et maintenant que toutes les batteries en marche, équipe qui sur le terrain, pour le coup de colonel Carnewis. Et puis, comme nous avons mettre fin dans la situation, nous avons comme en tant que coordonnateur Yacine, le bas élément dans la salle qui peut moins de déclaration dans Gaï. Alors, la situation est décantée. Donc, nous sommes allés sous-informés d'eux. Donc, nous avons dit que Kawana, nous continuer à faire l'activité politique dans ici Kawana. Donc, conseiller à l'autre de l'Obawa, dans le Bananabi, expression beaucoup. Quand le pouvoir politique entre par la porte, le pouvoir judiciaire s'enfuit par la fenêtre. Quand vous coupez, et pas quand le pouvoir judiciaire, la police, armée, magistrat, avocat, bâtonnier, ministre, député, et qui makana, l'inimisa. C'est le pouvoir qui gouverne. C'est pour dire que dans une autorité politico-politique. Donc, policier a de la population de Bilogona, soldat a de l'intégrité territoriale Yamboka. Aux alliés, force du progrès, l'issue à Mokonzamboka, l'issue à Mboka, Motokoli comme on est là à salité, Motokoba qui soit salité. Aza la policier, Aza la ministre, Tokomemaya, Nana comme un père, n'est pas vraiment une question, c'est plus une préoccupation. Donc ma préoccupation va se baser sur des volets. Le premier volet, c'est par rapport à la sécurité de tous ces membres. Au nom du cordon Évariste Malotika et à mon nom propre, la seule chose que j'allais vous demander, bateau tozana bango, ce qui mboula et beti, ata tozana ba point moko important ya kosolola na bango, bazonga ka bandam, bazanga ka place ya robombama. Na yango tozosenga na yo, comme on dit, vaut mieux s'adresser à Dieu plutôt qu'à ses disciples. Ndenge tozokomona yo, eza lokola tomoni président René. Ceux qui ont autorisé le pouvoir, bureau, il y a base, ils ont présenté état de besoin, justement pour protéger les membres, tout ça, la hangar, la dengue,
ça ne va pas coûter beaucoup d'argent. Mais pour ça, la vie, c'est autant pour les bêtis. Nous allons continuer la réunion à Bissau. Ils ont été force du progrès, viva! Et ça que nous avons parti au pouvoir, nous avons bunda pour maintenir ce pouvoir aussi longtemps que possible. Et la visibilité est très importante. Les préoccupations des Kaba et Zagaka, na sengi yo na kombo ya base na biso o offrir biso sans polo. Tant que nous avons la réunion, tant que nous avons mot d'ordre et accordons à biso to kiti kama osongolo pakala, tous à la visible. On est mon à la que ils ont vraiment base à yolo yeso. Merci beaucoup. La préoccupation soit avancée. La rencontre la Moussindo était déjà l'équipe de l'ancien Garo, au sein de l'état de besoin, beaucoup de savons dans le niveau national, pour étudier mon président Rémi, dans le bureau de merci beaucoup. likambo nyonso eza na ntango mpe na ngonga nango liboso ya ngonga eza na ngonga te mpe nsima makonga ekozala ngonga te donc lelo tozwi mwa ntango ebele mpo tobandaki na retard epuis tozalaki kozela arrivé ya président Rémi, président national ya force du progrès nde atindeli biso délégation na ye bozalaki biso toza badi progrès toza mpe awa toza na achapo biso badi progrès tobanda bamisusu babadi progrès te boya mboma achapo yango mpe tosenga na yo biso badi progrès tokomwalia mboma achapo mpo tozangaka ata moke te ezala na posha na tanda mama mosusu oboyebisa eya esenga na nga yango yana pe Force du progrès, viva! Force du progrès, viva! L'état des droits, nos corruptions, le peuple d'abord, déroulement, fatigue béton, Siola, Bibi rouge, Binette, Djebou di bébé, Tongobangao, Tongobangisa! Tongobangao, Tongobangisa! Celui Tongobangisa, Tobete la présidente et vous pouvez Cordon pour la parole. Je vais essayer un peu d'épingler quelques points dans ma campagne au directeur à lobby, dans ma campagne au représentant à lobby. Et dans Mutuna Onde, on a vu soit tourné. Dossier wana ya Achako, dossier wana komaki na mato ya président Rémi Kuni Makayombo. ezali dossier oyo ezali kolobama bisika nyonso tu na bawaya bacharge nyonso tu ezali dossier ya Achako na Aseko président Rémi Kuni Makayombo arecevaki bandeko ya rond-point Ngaba bayi kodéplore situation oyo président Rémi Kuni Makayombo asiégeaki na bureau na ye mpona kobeta mesa na table mpona dossier oyo monsieur Nicolas Kazadi aza na kati na yango na mama Denise Yankeru Tshisekedi bango nde bazwaki le débat ya dossier oyo barasiraki président Rémi Kuni Makayombo il faut trouver solution na makambo oyo donc votre cordon est là akoleka lundi lobi na bureau akokutana na OPA bakosolola na ye ou soit na Dirkaba parce que le Dirkaba est là le directeur de cabinet soit kutana le Dirkaba progrès pour du progrès pour protéger force du progrès viva au moment na lo moto ya di progrès bakokita pona ko trouver solution na problème na yo